parce que travailler na présidence ba oza na relation moko direct makasi na numéro 1 JR Christian Chiwewe. Est-ce que bakoki ko influencer wana tout eza ba écréter to chapoto kota na profondeur leka. Mais contrôle les aki ba boucler de éviter ba quelques policiers bazaki wana musu ba récit kokima ba maîtriser toi ba tie ba on commande. Est-ce que ba o bakima ki wana jamais ya résidence jamais Kaboun ou bien message hors de pesama que non il faut vous saboter. Pour mon vidéo ba continue na cuisine 40 à 30 45 minutes ba tire de balles les bétamaki. Donc moi ba ki wana tous combattant faut réfléchir 1000 fois pour ça qui combattant. Le bari bena moni yo comme bino au pesa chikata. Le bari bena espère que chikata. Ça fait déjà une semaine, hein, 2 semaines. Moi Mikole Belé au ba conseiller chef de l'État na Jean-Marc il y a un samba ba au Canada. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bandinion sur la voix céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde boza Holanda biso par la voie internaute na niveau États-Unis na PC bino mbote to en Europe na Belgique maman Magui na Suisse maman prophétesse du Kao auto se enkonye ko prier pour na ba miyibi na Congo basila siwa mbanja mafat na Suède bozana Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Mao Kantibal Nemiso Bolingaka. Dans le bateau, automessage, vous pouvez savoir information, actualité, tout ça, nous analyse en temps réel. Vous s'abonnez massivement pour nous besoin information. Merci en découvrir c'est ma caméra. John Mobo Kibende. Deko Alvi be les cires naturelles, si les cires naturelles, si Mboko la fiti maman de Masseran de Toba toujours. Lola eza au futa simatoroloba. Nzamba betoroza wapi. Boza Libanda Europe, boza partout. Dans la bilomètre fois que non. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et donc ça sibiso dénominateur commun à Bissezali Congo, c'est pour comprendre que où est Sibiso et l'équipe où est au Kabola. Tu privilégier d'abord Congo. Les lots est tu partager l'into zanango. Ya mukio to zan. Oui ba masolo ya mboka. Pour le dossier procès à Floribert Chebea na Fidel Bazan. Est-ce que Kabila va convoquer été oui ba awa mercredi des jours oyo cours Isako bengisa tous les bateaux batanga mina ba otanga mamukolo wana entre autres Bawani Nzambi Alliance Champion wazali OPS ya aner ba otu na biso maintenant que non ba otu ba participer ka ou ba participer qui na processus il y a élimination physique il y a chez Béana chauffeur na il faut bazala interpeller donc mercredi za mukolo Kabila, est-ce que Kabila va convoquer et aussi on va le remettre na to mekato limbola awa. Dossier ya Jama Kabunda Kaboun. C'est un attentat ou comment? Boye ba awa neto le baka na to le bato to le baté to zarabino to mi na profondeur makambu. Nil part ailleurs na kata chaîne bolingaka avec votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. To so dossier ya résident ya Jama Kabunda Kaboun. To continue le premier dossier approché à Chebea. Biso to Holandango bilu. To Hollanda eza ko se dérouler. Tu témoin qui okile auto bande ko la Paul Milambe. Ayaki awa sali ba témoin atangi ba kombo na silité. Alors mercredi des amukolo oyo ba juge oya cour ba ko prononcer ceux qui ba obengisa bato batangi wana. Entre autres batangi Joseph Kabila. On a Paul Milambe batangi ba kombe tangami wana misupe kotanga majo wana wala moka tuni abia ntibala tiki bisote de na bi awa champion o eza OPS ya aner ye mutaka ko zo policier wana to kotanga mo ba titre ya o eza Paris lelo la haute cour militaire siège
au second degré sur les doubles assassinats des défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, va se prononcer le mercredi prochain sur la comparution de l'ex-président Joseph Kabila et d'autres personnes citées. Et le cognos, vérité, et à Kana escalier, mais le coup il y a un sincère boué. Bien tout le monde dossier à Floribert Chebeya, na chauffeur naï. Donc mercredi, cours Ako Lucas s'est prononcé. Antiba Lucas Zalawan. D'ailleurs, le combat tout na bandara. Ngam na gagnera toujours. Quel que soit taille rose. Antiba il a joué un rôle très actif. Il y a très actif dans Miebi. Tant la menace des morts, ils ont côté Tisuko. La menace des morts, la menace tout ça, le boto, ça le bombela na mesa nango. Ils aneti bilé antibal. Tisuko, la menace des morts, ils ont menabi. C'est aussi les cambo qui n'a tina souk. Toi na dossier ya Jama Kabunda Kabunda. Est-ce que ça t'entend beto rolo banini? Bien tout bolandi vidéo. Antibal donc il a mis ce qu'on a en profondeur. Premier élément. Eza na Jeep moko Toyota batobolaka bapine nango na Kingabwa. C'est une information, Ezaki, voiture, Maman Marthe. Famille, il y a président, Batombore, mais comme ils ont les Kamba Faïm, Bayo Kanaki. Voilà le premier élément. Deuxième élément, Kaboun actuellement, Zabato Azotia, a tiré Kayou na kata chaussée, il y a un conseiller Tisekedi. Ou Aza ko influence, un joueur très actif. Ba conseiller wana, est-ce que na ba contact au bazanango parce que ba travailler na présidence ba oza na relation moko direct makasi na numéro 1 JR Christian Chiwewe. Est-ce que ba koki ko influencer wana tout to eza ba ingrédient to chapoto kota na profondeur les cas. Celui tu remarqué avant d'abord dossier il y a résidence à Kaboun. Le conseil spécial en matière de secrétaire chef de l'État à Kenara na Rwanda atenara ba propongo au Kabundu Jama Kaboun ndenga lobelaki ezaki no malaise entre bonne balle non peut ça belément de ce qu'on a pas fait où s'est déroulé. Embouteillage na poids lourd. Jeep et outil ville et Zoya et quand même un embouteillage. Jeep wana eza bâti PR matricule ya blé. Échanger bandi nango ekoti sans unique. Ezali koya. Soko komi na rompo ekotaka njela ya ndolo na oke njela ista esika barrière ezaki ya mwana ba cortège ya belema ya police ya président AI dit pesa oya baza ko sema partir musika e baluka mais ça toujours koya ezaki type filmé les commis na entre barrière ya ba policier au baza chargé wana pona ko sécuriser président AI ya IDPS premier président à l'Assemblée nationale premier vice-président à l'Assemblée nationale Moura Ozaki Liboso a quitté ici paraprise Bamoni Moura
assigné que non, ils ont conseillé à chef de l'État. Et puis les policiers, bah moni conseiller ils ont qui nan. Tout le bâti. Bah moni conseiller. Est-ce que les policiers on a? Les bah qui est Jean-Marc na OIA. Bah ebi qui a conseiller. Bien bah ebi conseiller président de la République. Ou bien bah yebanité. Ma paix ordre toujours faut dire que ça n'est tourné. Conseil, c'est une bonne formation. Avec quoi ça non dans un conseil chef d'État dans la mission moko rapide. Babi non, ils a ban sans cynique. Il faut tourner. L'État bon ça va changer là. Ba policier bon mon vidéo tine ba zu mundu qui a JR bakiti nango bona vidéo to mona JR wana neto ebeli bana ya moura aoza JR azama bien instruit azaki na maîtrise parce que ebi la majorité bana moura batambo wana bakondi sécurité na baoza ouvert donc nde bando wela munduki soki pour moura wana bando wela munduki azaya penda po bota na vidéo azama ngambi awo fungola bal les uno ba policiers uno ba bato bazaki wana akiti azwa munduki bake nae o basali to ebite nde baba ke non ba déjà ba beta ki nde basaki nyonso wana wa d'abord premier élément conseil aux monana a filmer na mibeko na code de la route to monaki dernièrement awa le général Sylvano Kasongo na rond-point Makapa, station Makapan. Pour mener tous les bâtiments dans le sens contraire à Balousi Bango. Est-ce que ma policier a présent va appliquer ordre et la hiérarchie dans la police? Pour que tout le monde qui casse son habit a été zanani. On a continué dans le sens unique pour Balousaï. Dans le code de la route, ma policier a présent Jama Kabunda Kabunda. Pour éviter est-ce que bazaro joueur wana be bakuta ki écouter na cortège côté wana bango bazali na raison de appliquer ordre ya hiérarchie parce que tout le monde est cas secondaire ozongo ça va voiture. C'est le deuxième élément. Est-ce que bazali la mandat na armée et la police? Est-ce que la police a un mandat ya ko boto la JR parce que biso to ebi la police bazala pour na peuple garde républicain bazala pour na président de la République na famille na ye. Est-ce que hiérarchie na bango militaire? Est-ce que policier a autorisé à koboto la JR ou à garde de peu munduki et à menacer na mibé ko côté de pe ba policier a jamais kabu ba commettre nini ba commettre infraction côté wana. Wana premier élément. La première point n'a que non, Coco Tassan cynique. Et ça d'abord infraction. Mais est-ce qu'il peut faut tout poser sur la question? Si on a un service spécialisé, quand on a dernièrement le chef de l'État et Moko, dans le temps où on continue à embouteillage, à ce qui cynique. Là, ce n'est que normal, il y a un service. Alors, ça la moussa à l'État. Il faut toujours attendre. Mais il y a une infraction. Policier ko boto la mwana amour amunduki ko beta eza infraction. Mais na kawana entre policier et ban amour. Eza na eloko oyo et ki ndako samisa weza cours d'ordre militaire. Comme déjà effet ça yamaki na vidéo. Les JR wana azali na plein droit na be hiérarchie na e ba kende ba funda ba policier ba commettre art wana. Ya ko boto l'amour. C'est l'homme ibé que ça beau. Mais le mois vers le soir, le même jour, ça y a des avant-midi, la Boutou, vers 18h, trombone. Hein? Et là, trombone. Le monde est receveur, le trombone est mi pico soda. Il y a bana JR, bana mo, il y a peu plus de 50. Il y a 50, jeep moko, par contre, 12, 12 à 10. Le baba 4 jeeps
armé jusqu'aux dents. Donc senti baye prenda ban amour. Vers 18h ba komi na wana na il faut qu'on entre à Jean-Marc. Ba tuni ba jeune wana to luka résidence à Jean-Marc. Ba la kisi bango. Donc ne ba yeli et ça na hiérarchie moko ya likolo et puis ce mode de baya. Plus de 50 de bas d'amour eza likareza li panangu baté. Na bosa so élément moko. JR baza là pour protéger les chefs d'état na famille na. Donc ce ko simi mwana ya moura directement au simi Félix Tshisekedi. Bana moura ndo mona wana dernier azawana ya azawana pour na Tshisekedi président de la République na famille na. Donc so aussi mi bango aussi mi Tshisekedi. Bakoti ba musu bazo ba keno ba escalader mur. Mais mur wana Jean-Marc na avant na osala émission na uchi-kuna. Et ça ba fil électrique. Mais c'est là ba petit à tourner wana ba we keno ba na mo ba escalader yango. Donc système a film à commando. Et bon ando ta ndenge ba Maris américain va nous préparer pour nous capturer au Ben Laden. Va escalader mur. Basé à peu près de cinquantaine. Va bloquer entrée à Iveco. De la voiture union so et côté à sens contraire. Bah tout jusque là la kinga baza roye baté. Quelques militants à UDPS, quelques bateaux ba jeune à Karacho ba zinga au baza connecté avec ce ba timbela que non. Ils ont la art moi seulement qui na 20 midi. Donc moi na moura garde ya Jama Kabunda botole munduki ya ngwande bayi. Mais contrôle les aki ba boucler de éviter. Ba quelques policiers baza qui na musu ba récit kokima ba maîtriser trois batie ba on commande. Est-ce que ba o bakima ki wana bakima ki na kata Jama ya résidence à Jama Kabunda ou bien message ODP sama que non il faut saboter. Pour mon vidéo, bah coach na cuisine. Moi si à Jama Kazari témoin Jama Kazari dans un plein de service à l'Assemblée nationale bah coach. Tout le monde va photo ya Titi. N'est-ce c'est pas ça qui wana. Opération ils ont qui à peu près bah 40 à 30 45 minutes. Bah tir de balles les bétamaki. Donc moi qui ont tous à combattre faut réfléchir 1000 fois pour ça qui combattant. Le bagi bena moni yo comme bino opé ça chikata. Le bagi bena espère qui chikata. Tibakei. Selon bato bazali na ndako moi nana de comment aussi la famille ka Jean-Marc. A obiba la moya bakoti babi que non. Toza kolakisa hier que non Tshisekedi mutachili biso. Est-ce que ça entorse mes affaires? Point d'interrogation. Wana eza ba effet. Eux c'est pas ça qui na 20 midi na poko. Na mibeko osu muwa koya na ndako ya mutu. Kokota. Kosala art wana mibeko za interdit. Bazali na plein droit na ba ofunda ba police wana coup d'ordre militaire balandela ba mais koya ouais ça be fait c'est pas ça qui alors to côté siko na ba fait mon corps politique ba officine ça fait déjà une semaine hein, 2 semaines moi Mikole Belé au ba conseiller chef de l'état na Jean-Marc il y a un samedi ba yo kanakate eza na rimbe moko ele sale maka et non Jean-Marc Kabunda Kabunda a giflaka mwana amour a chargé arme à partir de balongo la bana amour on supposait que Jean-Marc Kabunda c'est na kata résidence batebele bola na ba réaction ndenge zala
eza mutu musu azana so akomi na colère akomi na kanda maîtrise ekimaka ye on supposait nombre na amour ande bayaki wana kabunda azalaki na kati évidemment ndenge s'est passé nini ndenge esalema wana eza belema oyo topesi mpo na bino mais toujours na kati ya UDPS eza na moko ya bajeune azalaki na ligue des jeunes azalaki na force du progrès elo asa structure na ye aza mpe mona accès facile epa Tshisekedi ye apesi son de cloche na ye tokolanda a partir ya son de cloche tokoyeba estce eza na barando mo na kati nini eza kose passe tolanda wa tokozonga antibala kopesa position na ye après belemo na pesi awa verdict otombe toloba te tolanda audio oyo non insupportable oyo esalemi toza d'accord nango te je crois que tozoloba yango bien mutu moko te azali na droit ya kosimba bagarde ya président. Ça veut dire que soki osimbi bagarde ya président osimbi président. Alors tozoloba yango clairement minimum ya respect pour notre président. Ça veut dire que démocratie ezali libertinage te faut tobanda ngo na ndako na biso soki tobandi yango na ndako na biso je crois que libanda mpe bakorespecte président eloko oyo tozoboya yango totelemeli yango na dernière énergie totelemeli yango na boyi yango na suka motu moko te azali na droit ya kosimba bagarde du corps ya président. Bagarde du corps ya président bazali batu oyo bazokengela mokonzi ya mboka mais soki batu oyo bazokengela mokonzi ya mboka biso tokomi kotia bango na insécurité po biso toza banani kosuka wana te kozwa garde du corps ya président kobeta ye kozwa na munduki na ye mpona munduki na ye ntango ozwi wana mpo lelo imagine ke soki bitumba ekoti yo siko ozwi garde du corps ya président obotoli munduki soki bitumba ye omoi to koexpose mokonzi na danger omoni te kosali mabe mpona nini kosala biloko ya boye en tout cas tozali fâché ya komona désordre oyo ezali kosalema wana non wana ezali débordement tolobi boye ndeko Jean-Marc Kabund ye azosilika parce que basali bêtise ndenge basimbi garde du corps ya président ye asepeli te ou bien asepeli parce que basimbi na ndako na ye oui mais ayeba ke abengana combien de combattants oyo Jean-Marc Kabund abengana po batelemi te ntango ye azokota na biro na ye combien de combattants oyo Jean-Marc abengana po atelemi te ntango azokota na permanence combien de combattants oyo nga na moni na misu na nga eza normal te. Ça veut dire que soki bazorespecte ye pa ye bakorespecte mokonzi ya mboka. Combien de combattants oyo nga na moni Jean-Marc abengani combien na moni ebele yango tolobi boye oyo nyonso to aza na tembe kende na liboso ya ndako ya ndeko Jean-Marc Kabund koma wana beta bapolisier wana bengana bango yokota na ndako soki eza malamu. Je crois que ndeko Jean-Marc akoyamba yo te po obeti bagarde na ye okoti na ndako par force. Ça veut dire que eza lokolo obeti ye ndenge moko tozoloba wana bagarde républicain bazali mpona chef de l'état obeti garde républicain eza neti obeti chef de l'état osimbi garde républicain ezali osimbi chef de l'état. Ça veut dire que soki toyebi korespecte bagarde républicain toyebi mpe korespecte chef de l'état. Voilà pourquoi tolobi combattant nyonso tu kokweya na piège te kokweya na piège te ya kobaluka kofinga président ou bien koloba mabe mpona président parce que bango nde mutu babandi makambo oyo ebanda kala makambo oyo
baloba ke kosuka mabe. Je crois que tokomi na suka ya makambo oyo. Mais nazali besoin combattant moko a garder calme na ye, a garder sérénité na ye, a garder kimia na ye place azali. Po oyo ezali malamu te. Est-ce que vous imaginez scénario oyo koki kosalema après avoir kosambusa bagarde républicaine? Voilà pourquoi tolobi naza d'accord te na oyo esalemi. Tosengi kimia na mutu nyonso tu, tosengi respect na président de la République parce qu'azali moninga na biso te. Ngai na yo toza na chef mibale te, toza na chef kaka moko, chef de l'État, commandant suprême oyo nde Fotobank. Alors keba na manipulation, keba na yo oyo ozolinga kosala ba bêtise, toyebi yo makambo oyo kosala toyebi yango mpe tokotika bino te, toyebi yango bien, toyebi yango et puis toyebani bien. Voilà pourquoi tokebisi bino. Ça veut dire que bokeba na bagarde corps ya président. Ok, merci. Bolandi audio ya moko kaka ya IDPS makambo lopi. Avant Tibala kata verdict na ye nyonso oyo mutu ozala sali parce que baarte eza ko se poser omoni soki boza na pouvoir tous les bacaméra monde eza kotala bino y compris na bapartenaire baambassadeur nyonso monana bomona bakokanga bafoto baza na bakoyo balandaka ba YouTube bala ba Facebook nyonso oyo bozopesa babeki là je n'opesa conseil na bao baza na président ou baza côté ya IDPS a boza kopesa babeki na badiversaire na bino bosa balobengi que non tala bato niveau ba memi Congo. Est-ce que ba artiabo quel que soit faute za koto mutu azozo ba fardo nyonso eza régime ya Félix Tshisekedi et bon na RFI on a ba pesa titre ba responsable mingi Félix Tshisekedi Tshisekedi yango ayi makambo ni de près ni de loin azo tenter muso asala aza nini apona makamboka bezai si papa ke musala pona koluka aluke be mbo biloka kolia parce que ozomona d'abord Tshisekedi a réussi d'abord pour na Congo dédé bato boza fier na ngeza partout hôtel. Alors papa ke koluka d'abord pour na biloka kolia azonga ba ka suke non mwana na yo azokisi mona batabuki loboko et c'est papa na vraiment bouti à l'aise nyonso boye ça les maoyo c'est le régime ndoza la sali boke ne pembe ni koza la pembe na maponami bozana d'abord faut pesa bila malamu na peuple congolais pesa tiré de mandat ba artu su ya boye eza ko pesa crédibilité te et pesa image à bête na régime. Vous avez une opposition, vous êtes parti au pouvoir. C'est mon tour comme responsable. Comportement responsable. Soit comme bunda libana, soit un temps de torche. Il faut qu'on ait comportement où que mon tour comme responsable. Monsieur Moutou a déjà marié, comme dans âge où il faut être responsable, toujours responsable. Donc Moutou a Moutou vivre dans la communauté. Antibal. A opé sa verdict naï. Tambe azana bino. To bandaki na dossier ya Floribert Chebeya au mercredi de ba juge ba opé sa position na ba ba combattant na ba kombo ba otanga jour. Parce y compris témoigner ni renseigner Milambe par révélation za makasi. Antibolo au seul effort azala wana malgré ba appel intimidation ba appel de mort. Dans le bar toujours nandima message du prophète Branham liwana banga raté ceux aux alandila accident ceux aux alandila massas ceux aux alandila maladie je dirais gloire à Dieu parce que ça danger au coup des alliés saleté ma casse au wane européen manakimia vous s'abonner massivement vous priez ma casse pour la RDC vous allez banda
boza na kati ya mboka bokoni ko prier naki awa pona pesa belément eza toujours ya actualité mais Antibala promettre que non aroya pona apesa verdict na ye. Merci Nandeko là c'est ma caméra. John Maboki Bende. Merci l'équipe Bomba la Voix Céleste. Vous continuez à prier ma casse. La révélation de Peso Bandeko Belé, c'est pilaté. Mais comme tu as engagement au sein de la bino, tu as dans le Tina Souk. Nzambe Apambola bino. Affaire à suivre. Ciao. Voilà pourquoi tu lobby combattant l'union surtout kokwea na pièce kokwea na pièce ya kobaluka kofinga président ou bien koloba mabe pour la président parce que bango nde mutu babandi makambo oyo ebanda kala makambo oyo balobaki kosuka mabe. Je crois que tokomi na suka ya makambo oyo mais nazali besoin combattant moko a garder calme na ye, a garder sérénité na ye, a garder kimia na ye place azali po oyo ezali malamu te. Est-ce que vous imaginez scénario oyo koki kosalema après avoir kosambusa bagarde républicaine? Voilà pourquoi tolobi naza d'accord te na oyo esalemi. Tosengi kimia na mutu nyonso tu, tosengi respect na président de la république parce qu'azali moninga na biso te. Ngai na yo toza na chef mibale te, toza na chef kaka moko, chef de l'état, commandant suprême oyo nde photobang. Alors keba na manipulation, keba na yo oyo ozolinga kosala ba bêtise, toyebi yo makambo oyo kosala toyebi yango mpe tokotika bino te, toyebi yango bien, toyebi yango et puis toyebani bien. Voilà pourquoi tokebisi bino. Ça veut dire que bokeba na bagarde du corps ya président. Ok, merci. Bolandi audio ya moko kaka ya IDPS makambo lopi avant Tibala kata verdict na ye nyonso oyo mutu azala sali parce que baarte eza ko se poser omoni soki boza na pouvoir tous les bacaméra monde eza kotala bino y compris na bapartenaire baambassadeur nyonso monana bomona bakokanga bafoto baza na bakoyo balandaka ba YouTube na ba Facebook nyonso oyo bozopesa babeki là je naopesa conseil na bao baza na président oyo baza kote ya IDPS a boza kopesa babeki na badiversaire na bino boza balobengi que non tala bato niveau bamemi Congo. Est-ce que ba art yabo quel que soit faute za koto mutu azozo ba fardo nyonso eza régime ya Félix Tshisekedi et bona na RFI wana ba pesa titre ba responsable mingi Félix Tshisekedi Tshisekedi yango ayi makambo ni de près ni de loin azo tenter muso asala aza nini apona makamboka beza si papa ke musala pona koluka aluka mbo biloka kolia parce que ozomona d'abord Tshisekedi a réussi d'abord pour na Congo dédé bato boza fier na ngeza partout à hôtel. Alors papa ke koluka d'abord pour na biloka kolia azonga ba ka suke non mwana na yo azokisi mona batabuki loboko c'est papa na vraiment bouti à l'aise nyonso boye ça les maoyo c'est le régime ndoza la sali boke ne pembe ni kozala pembe na maponami bozana d'abord faut pesa bila malamu na peuple congolais pesa tiré mandat ba artu su ya boye eza ko pesa crédibilité te et pesa image à bête na régime vous avez son opposition vous êtes parti au pouvoir c'est muto a commis responsable comportement ba responsable soit bande ko bunda libana soit ndo tamba torche il faut que ba comportement ou que muto a commis responsable monsieur muto a déjà marié comme na âge oyo il faut être responsable toujours responsable donc muto a za muto vivre na communauté te
Antibal aopesa verdict na ye nzambe aza na bino tobandaki na dossier ya Floribert Chebeya au mercredi nde bajuge baopesa position na bango na bacombattant na bakombo baotanga jour wana parce que y compris témoin nini renseigner milambwe barévélation eza ya makasi Antibal osala effort azala wana malgré bappel et intimidation bappel de mort nde nalobaka toujours nandima message ya prophète Branham liwa na bangaka te soki ozala nzela ya accident soki ozala nzela ya masasi soki ozala nzela ya maladi je dirais gloire à Dieu parce que naza na de nzoto oyo kutu ezali salite makasi oyo wana ekopemba na kimia bosabone massivement boprie makasi mpona RDC boza libanda boza na kati ya mboka bokoni koprie naki awa mpona apesa baélément eza toujours ya actualité mais Antibal apromettre keno akoya mpona apesa verdict na ye merci na ndeko alasi ma caméra John Maboki Bende merci l'équipe Bomba la Voix Céleste continuer koprie boprie makasi barévélation topeso bandeko ebele baosepilate mais comme tozwi engagement kosalela bino tokende yango ntina suka nzambe apambola bino affaire à suivre ciao.